Merci papa. Ndengo pesi biso nzela ya koyoka mpe kolanda mayema lekaka na 5 mois. Na 5 mois solo biso nyonso toyebi ete makambo mingi elekaka awa. Pe na 5 mois wana bapapa balobaki ete basalaka synthèse ya lingomba ndenge ebandaka na 1921 ti kino ekobima na 1959 na 1960 bapapa babandi mosala na bango kino na 1989 wana mama na likambo bapapa balobaka ete biso nyonso tozali koassiste na 5 mois tozali batémoin ya makambo nyonso oyo elekaka na ntango wana. Témoin ezali ete likambo soki ebimi bozongisi na botali bapapa balobaka nini na likambo aboyi. Yango bapapa basalaka synthèse na bango na 5 mois wana. Lelo likambo tokolobela mingi yango oyo. Papa Mfuma Ndongo ezalaki na 1980 pe Mfuma Ndongo ayokosala rappel na likambo yango na 5 mois to na 1989. Pamba te oyo accident ya bana jeteki emonanaki on dirait tentation moko eyaki oyo ekokitisa kondima ya bandima tata Simon Kimbangu. Ekomaki ete na bandako bisika mosusu soki olobi kaka ete nalingi nakende nkamba kokende te kuna bato bazokufaka par accident kokende te. Mais oyo bazalaki na kondima makasi ndenge papa alobeli yango na likambo ya Job ata bapekisi bandimi babande mpe koya kaka. Papa Diangenda alobaka ete pamba te likambo nde ezali awa nde ayaki kozongisa makanisi azongisi histoire ndenge ezalaka na 1980 tango ndako ya Nzambe ezali kotongama ekomi ete na 1981 wana ndako ya Nzambe fo ezala inauguré. Ma tentation ya ba Satan ezalaka mingi po ete ndako ya Nzambe efongoma na date wana te. Alors na 1980 likambo moko esalamaka na mokili. Bato na mayele oyo batalaka makambo ya mokili baye ko constate eke pasi eleki na mokili surtout liwa liwa wana mingi oyo bazali kokufa na bolingo tata Nzambe baleki moke oyo bazali kokufa na nzela ya lukunya baleki mingi. Lukuna kolobete olingi moninga te olukili nzela ya liwa pe bato yango baza kokufa en vague. Donc bato ebele mbala moko bakufi. Bato na mayele bakanisaki eske tokoki kolongola likambo yango te. Baye kokanisa bango moko ete likambo oyo ezali kosalama mpo na nini totikali lisusu na bobange ya Nzambe te.
tobandaki biso nyonso na Kristo bandimi kasi tokomi na bunzoto Nzambe etikali na biso tusu te tokomi na bunzoto esengeli bango boko bato mayele balobi eke dans ce cas il faut toluka banganga Nzambe po ete basengela biso likambo oyo kosenga bolimisi epai ya Tata Nzambe na bango moko ndenge toyebi ba intellectuel ba philosophe balobi ke tokotuna Tata Nzambe tokosenga bolimisi na Tata Nzambe. Tata Nzambe azalaka te, Dieu n'existe pas. Ba misusu ete non, faut toujours croire et que Dieu existe. Débat wana ezalaka na bango makasi bango bato na mayele nde suka baye komona ete babengisa banganga Nzambe nyonso ya mokili mobimba po ete basenga bolimisi epai ya Tata Nzambe na mabe nyonso basali na makila oyo bazali kotangisa kosala makambo mingi oyo esali ete basali baloisir babiloko moko ya mabe mpona kobungisa na bandimi tozala lisusu ya kosambela te tolanda kaka makambo ya Satan nde na classification na bango basalaka bayebi place banganga Nzambe minene bazali babengisi bango mais règne wana bake kosalela yango na États-Unis. Alors bazalaki en tête ezali nde église ya unification bango nde babongisaka likambo wana organisateur babengisi banganga Nzambe nyonso ya mokili mobimba ntango babengisi bango bayebisi bango boye biso bato na mayele tomoni ete mokili ebebi na masumu ndenge mokili tobebisi yango na masumu Tata Nzambe pe apesi biso mokongo ata tozali kotambola tomibengi ba chrétien kasi ntango tozali kosambela réponse tozali kozwa te likambo oyo kosengela par exemple akosenga longolanga makanisi mabe wana naboma susu bato te ntango akosambela ndenge wana kotia ame au contraire baza kopesa bango baposition uti kosambela siko silisi kobima boye moninga abengi yo plan moko ezali awa tosala boye uti kosambela kasi mbala moko Satan ayeli apesi yo plan yo obosani nanu ke otikali kosengela ngo bolimisi na kati na ndako ok kaka okotala pe plan na bakopesa yo eza na mbongo ebele bakofuta mbongo ebele yango likambo wana basengelaka yango bake kosala réunion na États-Unis oyo azalaka secrétaire organisateur ya réunion wana kombo wana toyaki koretenir yango monsieur Blanchard ye azalaki belge mais azalaki na église wana ya unification ye mutu akomaka awa na nkamba nde ayaki kotémoigne makambo nyonso ndenge babongisaka kuna na États-Unis sikoyo ntango bafandi na bango bato ya mayele na banganga Nzambe ntango bapose question wana banganga Nzambe balobiki ete d'accord tokosambela mpe Tata Nzambe po ete makambo wana ekoka kosila mais emonani mpe biso mpe na banganga Nzambe ndenge ekozalaka ete avant ya kosala likambo na bonganga Nzambe fo bakende nani retraite ntango base retire basengaka retraite ya 3 jours ntango base retire bake retraite kuna eye komonana ke bango mpe banganga Nzambe
bazali propreté na miso ya tata Nzambe. Bazali propreté na miso ya tata Nzambe. Et puis eye komona nete na ba mangomba nyonso. Donc oyo babandaki na bonzambe, donc bazaki banganga Nzambe ya solo, baza kolanda mibeko ya tata Nzambe, kasi bakoti na bango lisusu na banzela ya mabe, donc ba violer mibeko. C'est vrai. Donc mangomba nyonso wana ekota na bango susu na ba pratique. Na mayele na bango ya bonganga Nzambe bamoni ke lingomba moko kaka oyo eza na ba pratique te, ezali nde lingomba ya Simon Kimbangu. Tokosala nini? No tokoyebisa bango bato na mayele baluka pe moyen bazwa mokonzi ya lingomba tata Simon Kimbangu yepe aya awa poete yetango kosambela makanisi mabe nyonso wana ekosila biso. Atango wana na 1980 ezalaki Zaire. Lingomba ya tata Simon Kimbangu sheji nango eza wapi? Ona Nkamba. Mokonzi na ye moyambango nani? O Papa Diangenda. Baluki sikoyo eske na lisanga na biso awa eza na mutu te oyo ayebi Zaire oyo lele komi Congo na 1981 moko alakisi Musape. Bazwiye mbangu wana eske oyebi Papa Diangenda? Papa Diangenda na yebi malamu tozane contre moko toyebani malamu tatango pe azalaki mu Congo. Donc na niveau oyo azalaki nango mbala moko ba élevé ye, donc bakomi koyengiza ye. Donc est-ce que soki oza numéro Papa Diangenda? Naza na numéro Papa Diangenda na benga kaka siko tango na mayele na bango tango babengi na telefone tango wana ba pare oyo ezalaki te kaka oyo ba fixe wana tango babengi kaka elonge Papa Diangenda et apparaître bango bamuli ba sololi na Kikongo bango nyonso le bamoni eke tozali sauvé. Nde bazwaki rendez-vous ke bapona batu misato baya awa na RDC bamona Papa Diangenda. Donc siko bango nyonso bakangani balobi ke tango tokokomba kuna epa Papa Diangenda na Nkamba tokosenga kaka eloko moko toyebi ete biso bonzambe etikala lisusu te. Bonzambe etikala kaka epai na ye Papa Diangenda na mboka ne kuna na Nkamba. Tokosenga ye kaka eke apesa biso ndambo ya pouvoir to banda kosalisa pe da bonzambe bazongisa pouvoir na biso ya bonzambe oyo tozalaki nango biso si ekima bongo en compensation biso tokopesa ye mbongo ebele pe ba tracteur biloko mituka tokopesa ye nyonso pe bazwi tata wana oyo Congolais azalaka kuna balakisi ye garage ya bamituka bakotisi ye na chambre babombaka mbongo te tata soko réussir kaka na mission oyo mbongo na yango ba tracteur yango tata wana alobiki po ezala malamu to ezala siro to zana ndabo ba tracteur na mbongo to mango kuna bango balobi ndengo na te soki o réussir na mission bongo to ya kopesa yo mbongo yango nde bayaka awa na Kinshasa bamoni Papa Mfumalongo. Bamoni Papa Mfumalongo atindi bango na Nkamba. Ngai lisolo nazo koloba nazalaka témoin. Sika ngai nazalaka nanga kuna te na Kinshasa ndenge Papa Mfumalongo apesaka bango nzela. Bamindele wana baye
papa peut faire accompagner bango na ba musicien. Bango bazalaka na ba Land Rover, ba musicien bazalaka na kamine papa Antoine o babengaka moto rouge. Tango bakomi na Mbanza Ngulu, papa Mfumalonga pesaka ordre na papa Ntala ni na Mbanza Ngulu keso bakomi wana bape manano bopesa bango mai bamela bongo bakota na Nkamba. Ngai papa Mfumambanza atinyaka na Mbanza Ngulu pona likambo ya bangombe ya Zumbu eliaka manyoko batu tokendaka wana pona ko traiter problème ngo pona kozonga sikoyo mutu katozalaka nango ikufi sikoyo funa zonga nuki na Nkamba poete na opesa rapport pa ya papa premier jour deuxième jour na funa débrayer kuna na parking pona kena opesa rapport pa ya papa potango na foni ezalite na komi na parking wana na lalaka wana tata Ndongi oya koma Ndongi na Gombe Matadi soki selo papa Mambweni yende mtayambaka ngana salaka 2 jours 3e jour sikoyo natala mukonze munene wana azako conduire délégation wana akomi wana tanga akomi wana soki kambo nini wana elekaka wana ye moko mukonzi wana abandi bitumba na ba chargeur na ba chauffeur bazaka na parking bitumba donc mutamuntu ba betiye sika tango bazako beta ye wana Land Rover bandi kokita ba mindele wana bazalaki kaini ba musicien besa koleka ba komela ba kokuta bitumba na likambo nini bazo ko explique ta mutu ngoyo ndalobi ki yezo mu mabisu na Nkamba bongo eko badani bitumba awa embuta mutu atanga taliba mngewe ba moniye wala moko azwi mutuka azongi na Kinshasa akotakile susu Nkamba. Donc baminele balobi ki donc lui c'est un charlatan. Donc ye alingaki ko bungisa biso to ba ko se rappeler donc yango azalaki pressé que ba pesa katikati ya mbongo na to lakisaki ye namba ba biloko wa mema donc il y a encore ko pona ye ana comme ça na Nkamba te bala moko bango baleki après quelques secondes natala papa Jonas na ambulance ezaki na yanda ye moko kwa na bo chauffeur lano papa Mbenza pende nini ngabya ndenge to yaki awo to koti na biso ale to leki bango to ko koma avant papa Mfumambanza za kozela bango tana komika papa Mfumambanza tuninga mindele ko bamwini ko banzenza ko bamwini ko ni papa iba mwini bala moko watuninga kama ruma yoke kumunzila kumbanza ngungu watuninga hii makamoni leki na mbanza ngungu na parking yora ni papa si ayebi yango deja na pesi lisolo lengi koloba ike tata wana alingaki kokosa bango amema bango nzela mususu me mundele suka yebika zokende Nkamba donc faut pas koma kaka Nkamba soko lakisi sika mususu akondima te mundele wana alali na tongo monsieur Blanchard abimi na mausolée tango bakotisi mausolée abimi akomi place ya porte fakiti ngito fandaka alobiete na kosala témoignage publiquement musique banako beta ikati alobiete nkolo Yesu oyo toza koluka azali awa na Nkamba ndenge tozali koluka na biso na mokili mobimba eke tata Molimo Santu azali mopepe o ndeke na ye komona bango awa na Nkamba parce que ye azalaki bien préparé koya ko vivre
vérité nankamba ayako vivre vérité nankamba. Et puis à partir de awa lobiete naza awa nankamba mais na démissionné qui secrétaire général kuna na église na biso na unification pardon na longwe pamba te tozoko luka pamba na mokili mobimba nzambe azali wapi nzambe nzoko azali na nkamba. Je regrette ana ya lobike nazo regretter bino batu bofandi na nkamba bozoyeba na bino te likambo oyo ezali awa. Ngai nakoti na mausolée oyo nyonso omonaka bapo de fleur batia pembeni eza bapo de fleur te ezali batu nyonso ya kalakala oyo basali tata nzambe oyo balongaki baza na kati ya mausolée kuna. Bapo de fleur bozokomona bangwana nde bafandi ba Abraham ba Moïse nyonso baza na kati kuna. Yango ye mudela lobi yango tango bokotaka kuna bomeka kutu te kotuta ba fleur oposomo otuti ba fleur otuti batu wana surtout bapo mundele wana apesi témoignage yango papa Mfuma Longo ayaki ko commenter likambo yango makasi ete biso na Yerusalemi foto sala attention esika mosusu te mutu akokosa yo Yerusalemi pouvoir etikala susu te na nkamba maso mazali awo yango tokolanda yango okolimisa biso eza mwa molai me po tozwa likambo oyo tokozala nango na ntango nyonso na ntina na Yerusalemi mpe bobangi ya lingomba ya tata Simon Kimbangu ata kuto oyaki na yo na profit mosusu kasi tokolobaka ete ntango na yo kilitei mbala moko na bongwani na moni ete position oyo nayelaki yango lisusu te malamu nalanda litei oyo nga na yoki. Presse tiela biso message de papa Mfuma Longo. Bamundele balibaki na nkamba awa ntango tozalaki kutunga ndako oyo de rencontre ya mutu nankolo Yesu ekozala wapi mindeli meyiza kukunkamba kabena mudibundu tabetoko kasi bawu batavo nzoyilu tatunga belu tabarikando belo kaka lokala mumu rencontre yebeti mfumu Yesu ko ikadila azana libumate tangwa juu ya 10 na kati na mukili mubimba ndio rencontre na biso kuzala na nkamba isi me yo mutu na otungi ndako oyo mesetela pana nini osali yelo ko existe dans le monde donc soko balibi ete biso ya kutunga lungumba ya suka ndima de kambwana diambo di tutasalabeto idiambo de luti tata Abraham ndibatanganga watunge fondation mfumu Yesu bukayiza ale tela masibu baka yibaba tunatene kana nzambe ebubun ludi ko ndawa ludi una ebo futi zambe ndo beti di bunda tata mwanda tutunganga na kulubaka ya ngombala na mbala soko ngai na orgueil na ngai tabu tata kendaki batuna kaye yo zala ko kenda kaso tikili misuni alakisa ke loko nini tata buba yo lange buta ko nanke kimoto sisiri kikasonga tata atiki mukana manzambe maanso butala nakati na Biblia lelo yo ngai na yo misi na biso mazala kutala matoi mazala kuoka lubete mayela mazanga na biso alakisi biso mukana matata nzambe alubi maanso mazala na bino mpusa butala nakati na mukana wana bo ngai mpana lulendo mono wigi mwini vo bantu batakundanda kunima ale bubu muna kilandi buna ba yiru kula tata batela tata vulutanga mun kana wanzambye muna ngiri kidedi bundwe
ndio takatoka kwa misioni ubia watu kumpelo atusale lokutaka no tata kinyo kwa tukitaka no dibundo bamutampa ngansendo nza kutubaka safini ngairu vidi senzila sokontangu wana ezala kitata lubakete matso totari na buku na nzambe ebe ngai tango yo na mimoni ete abe ngai lukula batu bazana ngai sima tika tena bogesa nguma na ngai ndeto kwei di bela ndeto kwei na kumema binu wapi na kenda kula sabini na nani oyo nkoko na ngai azala kuna ndeto juu shek dika mwezali bazi na yango yo kono yeza butami ndenge to sito yibili dika mwana kole yeza butami kole yeza koli ba moni manso oyo kole yeza salaki kasi ko boma ye oyo baboma kay izalaki na mpasir batu pamba te ba okaki joie ndenge nini oyo bateya kabisu mukuno songa vodi bondi lutatunga idi bondi den suka na mokana manzambe kumame malamu ete Petro na tungili nguma na ngai na mutuna yo même ce qu'on laisse faire à bouger basatre yo babimi kasi bakokosa ne nguma na ngai te bokenda mokele mobimba bobonga la bapakano babimi oya kundimi ngai ya kusala de kabonga na sala kule kankutu na kotindra bino elimu santu mulimu santu bisu togibi yete bino bokoyiba yete kasi wana bokoyiba yete akusala na bino kasi bokoyiba yete totanga kasoko totanga kate ebye tangu tata simoke mangu abandi musala na yawa ndenge tutanya na mikana bamundele bayaka kutala bino wana nkamba tangu wajuga na naputu agekuluba dikamuko ngana mona na nguma tata simoke mangu bisi bamundele tuzalizoba bisi tumuni ndi elimu sata zalindeke kansi bakimanise bamoni elimu sata zalinande mutu toyini malamo kuna na dikolo eloko mabe ko yingila kate sikawa Lucifer mokonji abanjelu tango ba akay kutuna dikamba tata lubikende kana mwana nangai ayili malamo mwana na yeye amesani deja sikawa akumikuna makamo yoyo nango kana ipai na elimu santo na ndisusu wana elimu santo ngai esika mkono akugulu bate kasi akumi isika azali commandant en chef alumi na banjelu de talanano ngai na lungu na tata tininga na mwana sika atininga na elimu santo nani ndisusu wana elimu santo antuka oyo ko yaya batu mususu batu antuka tokondima disusu yo kumi utomine antuka tokondima disusu te banjelu mususu balubie yo tondi makaka ndenge mokonja lubie okusala ndenge wana do antuka tokondima te kukabana yake na banjelu bakumake biteni mibale kasi oyo azali mokonja bakonji yebo ta tiake commandant en chef wana sika wa muntu na mukina yeye alubi kuvanda te akamati oyo azalaka sengo ale Michel lwana yeba bimananda ko nangai sikatsekuda ko mona pe mpasi aseko ale yangwana de le faire salamaka banda tangwana satana akitaki na lufele mpona nini alengaka kutosa elimu santo te tosito okani tayeri bina sina lubaki na bindu kambwana lelo awana kati na mukili tosito lobi yango tata Abraham atungile kumba tata Nzambe ba Petro na ba Yohana batungile ngoma ya nkolo Yesu sikawa ndenge balibakete akuzana na binu bokoyiba yete kasi yo binu boyibe elimu santo boyibiye bongo soko boyibi elimu santo donc sikawa nyoyo pesa mani mukumba otunga lengumba wana ndenge nini yangwana pende tutungi de ngumba yangwana toko kenda kaka di boso kujunga simate valentina tozanye kutunga lengumba suka basi bomone basi boyibi sikawa yangwana di ngumba na bisu sani pasi
muntu yonso tu abengami kimbangise tokenda kutunga paradis terrestre oyo muka wana ibusanaka ezalaka koka na bisusu te totangi kaka paradis terrestre kasi mbuka ngo ezalaka wapi oyo ezalaka kaka na mabele malamu nde tozwala na isika kitoko togo même biso balobi bino bakana kotunga kaka nkamba natangi rapport wana balobi bino toujours bakimbangisa bakendaka kutika mbongo na bango kakuna na nkamba baza kutunga ka bandako na bango kuna ebiso awa bakutunga te yo leta kama tedi kamwana pamba te bango bekuna bayo koyiba kambongo na bisu mingi na sepeli mutu moko kaka mutu apesaka liloba moko kitoko na kati na bango mokonji yaliwa baninga bino zali zoba nkamba zali muka nani ya bapaya ubi ya bisu moko ya bisu moko kasi robo bisu to bogisi tala banda ko zero kuna na robo na mutake kulala nda kwana oro kasoko kaina nkamba yo mokonji bakana kupesa nda kulala kuna yo zali makani sene yo lukula mwana baworo la kaye kasi na tangi rapport yango bakamususi zali necessaire bana lu bana binu yango te tokenda ko tungira kaka baninga isi lelo tozali awa soko tozali kina banda kuna bisu toye tokote nda kwa bisu na mutiza nda kuna bisu katsikawa batebele ndengene tokulala sabango ekupesa kaisengo mingi soko nda kuna yo bauzana ba visiteur izebigane kiesika kingi vonzwako batu bakuzatala bubu unike bantu bawonse ko yele selimba kuiza na bizidi baleka ngada ubwe baleka munzo ebunzo yakatutungi kadi vozola kwena sitalena yiri ke mabu mana kama yila manetiko ebu mama fatu munene na bo to nendo tatungere ko Yerusalemi bekere ka tutungere ko Yerusalemi vo tulembo kale wenzo enzenze zina batuko batulege fulukena ntangu mbasi vovelele amudi antungu lazinzo ku Yerusalemi mutateka kubikanga vo kwa konso zone batunga nzo kuku baka kaba yindira vonna nga monira mudeleka ve momo nzo momo mpaswe ne lekelamo nzo mo mpaswe ne lekelayo kansi moyeleka nga demene kyame nsamo na wana ndako totunga kina 1961 ndako diboso to cheke na mbuko ya Yerusalemi pate to kaki president ko yawa malabo dito bongo sandako yagwara tutunga kama nda kwana sika wa mundele bakulungwa mukiri mubimba bazala ba mundele bazala batu mwindu bazala batu jaune bazala batu rouge bakuyawa pambate ezali Carrefour pate mukiri mubimba moyawa na mbuko hiyo kasi tokulali sabango wapi sika basi bale bango ba soko bale malamu yake na kupembe sanzutu esika kulali sabango izalite bajunga na ngombe kinsuka maizalite ekuka kinde ale oyo chambre nayo kala kupembe sanzutu soko longe na pongi sukulu mai ale omi bongi sa pate tujunga na kisasa kasi moye izalite fuli kubale ke sankatu mwini de mudampas il y a vote le motunge mbanza hier vraiment son une fois bobo mu vuampa bantu biza kwa ubengatu kabiziko bakulala wapi salonu sala ba mama salonu sala bantu bana bafoto kuiza jamani kyami ngi Carrefour c'est-à-dire yuma fati yo kale bantu bawontono yebo fayba moyo wewe nange bakuiza jamani kyame yesu betu kwa betu katadisi wono kiki mbado mone bitakulu tadila yesu nge katadidi mafunda mayen kama yeza za mfutu kezi muboloko boloko da ngedi meni bubu kuzabira kule nsasa ko boloko di wakizi karanga nke boloko dina bututoma tal bututoma tungana na samu muludi zuzi bamendele ya teledi mono kimbangiste dwagonsono tambe kakala kimbangiste vraiment ka fotu wembila nzambe ngane non khatu kala ndikila endako yatuma de ko batela bamendele yabatela mono être kimbangiste c'est une vocation soko benga mina nzambe te pate ozala kimbangiste zali passe ou bien okozala kimbangiste lukuta ebo kamatani na tata simo kimbangu pambate okusala mawoyo malingiye
oli osala maoyo malingiye nalobaki yango na bamondele soko obengi mina nzambe te po ate ozalaki mbangisi ezali pasi yango wana bamama na batata tozala bakimbangisi ya solo ya lokuta te tozali babengami na nzambe donc moyen ya kobongisa paradis terrestre ezali tokoko kobongisa mokili mwa sika ya solo soko bolingo bozali bamondele bakamwi depuis bozali kosambela boye eleki mbula boni alobi ezalaki le 24 décembre 1959 nde tozwaka mwa makambo bozali na biso à peine 25 ans bosali misala boye et alors ntango bokoma 50 ans alors esika wana ye moko wadu solo la foi ezali na bino ezala monene ndako oyo botungi yango na mbula mitano ya solo bozali babengami na nzambe yango wana tozala bandimi batata pasteur bamama batata selo bamama longi batata tozala solo bana na bolingo tojungila bolingo ya 1956 pamba te ekulongwana biso donc lobi tokosenga na nzambe tata nkolo yezu elimu santu po ate alata bino tosala nano ndenge ye aza kosengaka na biso toye awa po ate tozwa mutu nyonso tu okotikaka ndako na yo po ate soki okumi na mbuka oyo okende eloko te lobi ete olingi na yo kaka te pamba te soki olingi mutu nyonso to oniati mabele oyo ozwi kobikisama kasi vraiment boyambi ezali na biso moke pamba te soki ozalaka na boyambi lokola balobaki mokolo mosusu ntango bazali kokanga biso mutu alungwi par exemple ale na kinkoni ou bien na matimpi ou bien na laba isika nyonso tu akumi kaka kuna na lokengo bwaki kaka miso na yawa ale asi abiki mutu alungwi kuna na laba kuna mwaye kuma na nkamba ezali te atale kuna na kimbonza ka iya azali atalewa abiki kasi sikasika toza koloba kumela mai kuvanda na mabele ndenge bovandile kasi kubika azali te au pouvoir ici là ngai na mimi na ngai ngambo dingumbe kofi ngai na mimi na bebisi na ngai donc dingumbe pouvoir ici te dingumbe pouvoir ici la kate mabele we pouvoir ici la kate ya seko éternellement biso soko te ibi yango te wana etali biso kasi ye nzambe asi apesi dibela mundele ayawa asi ajui oyo aye otali kasi yo yawa omonika kimwene mukakimako ekwenkama wele kibo engibi kasi kuna ndo kasi bungele dalimo kwenda muno nlongi muno sele muno pasere bina nkangu sibasado kwa kikala mbokwende langa kakona nikimako mwini bubunze nga wiziti uzimona mupayaye aye kukutana yo uzalakawa ezalike bisibanso bala mundeto mona mato bango soko moni mutamoni boye ayaki na ntembe pamba te ezalaka eloko na biso pana ine tobundela disusu ezali boye te donc soko biso tosi tondimi tomoni te kasi tondimi me bango bakoyaka na ntembe soko yebe na ntembe abo yokutala tata simoki bango ayambi yo takwana alakisi oyo maye ebe lokola madamu wana ntango mosusu nakosekaka mundele oyo ntango papa kolutu alobi okenda kotisa bango na kinlongo ebe ngai namoni botokenda kasi tala nano soko bato na biso kuna basapato bakokotaka te encore kuna sapato kota te eloko nini encore kasi mundele formalité nini nasala mpamba te nakota kuna formalité ke ezali te alungulaka basapato mais dit ça c'est zéro nandoka nzambe aba musulman okoki kuna vanda na mabele etokuvandaka
to fundi benkata kitoko kasi hawa ndingi boye bongo na zali nani kasi ndako na biso mun kwa napema kama ibele malaika yeah nsamu na gana batata ba mama batata pasteur ba mama batata selo ba mama batata longi ba mama nzambi wala kusambu ngeye nzambi azana pa ina bisu solo benza ihiba mala mwete mukumba muzalimu ayo pate kutunga lingumba ya suka bondimi yangote kasi ezali ndenge wana na waloba kiangolo na mukolo ma mitalo mukolo mwa le 6 avril ba mundele oyo ba yaki avwa na batu mwindo oyo minene tobenga ka batu munene kasi bango balubi ete solo to sito tambuli surtout tata moko ye ayekoli mingi a décroché diplôme na ye ya docteur en théologie na Londres ake na États-Unis ake ko décroché diplôme de docteur en philosophie kuna Amérique akomi ajonyi na poto aye ko décroché diplôme de docteur en droit c'est-à-dire na kanisa zanna ba doctorat mitano kasi ya lubi na sina moni ete na tambuli na kati na mukili mobimba c'est-à-dire sikasika na sina ndimi ete de ngumba ya tata Simo Kimbangu yango yezali kutula kutia pardon manzaza kutia plafond kutia ba fenêtre kutia ba porte kutia ba carreau na mabele kubongisa ndako kutia ba meuble poate bisu to ya kokota ba mundele baluwa kina nkamba hawa tangu tazaleke kutunga ndako huyo de rencontre ya mtu nankolo yesu ekuzala wapi mindele meyiza kukumkamba kabina mudibundu babetoko kasi bawu batavo nzoyili tatunga belu tabarika ndo bero kaka lokale mumu rencontre ibeti mfumu yisiko ikadila azana libumate tangu ajuri ya 10 mikando na kati na mukili mubimba ndio rencontre na biso kuzala na nkamba isi me yo mutuna otunginda koyo mesetela pana nini osali yelo ko existe na monde donc soko balubi ete biso ya kutunga lungumba ya suka ndi madika bwana diambo di tutasababe eto idiambo de luti de kambe ezali to vanna biso kimia tamba tetu ibintina kuka kende tokata singa wana tokata singa yango tamba te 70 ans esi umili pe mingi izali mwa mibu kimbaji soye enfin to bango saka ka fête na biso le 6 avril to kotala soko de kamunini kusala après to gani tango comme déjà 16h20 minutes donc etika na biso tango muke boni misangai me babanga na biso to kolonga banda lobby to bada ko bongo sama programme na biso wana nde to kotala iseka to kokende to gani il faut to kata nyoka wana mutu so kusema soko ko vile bukaga na mabele na jini bukaki soko pe bokai na nkamba bakana kutala misalo to sari kuna na bajeni na ngai wana antuka bazali ba ilombe ya solo bazali ba ilombe ba papa representant na di bonga na mutuna tongo to na 5h du matin batu minene ba ilaka na kumama kade banga na mutu papa mala kuna bana binu lele zalite sino bosi bosalimu salamu mingi babongisi nkamba il faut que bongisi yango ezala la cité sainte soko kotukola yomoko bandi kubanga isika ni nangana voila pamba te ezali isika ya petwa to bogo samuka na biso so no soko boka na nkamba bawo yagendi kaina mite bogo sepela pamba te mbuka ngo bandi ko kuma ndingi misusu tuko découvrir carte de l'Afrique na mabele wana explication dimanche na kisa na nkamba to pose explication te kasina matete pesa explication ya carte de l'Afrique et bimi na mabele wakina nini yango bimi na mabele or que nkamba tibita mikuna
bamundele ital bazalaki kuna ku medayere kasi badécouvrir carte wana te kasi ejila kaka tango tukana kosala mikolo 5 mois kuna nde nzambe alakisa biso likambo wana en tout cas balubi pardon lelo te onkomi ya tata mwana pere mosantu amen. Bajeni makambo nyonso papa mfuma ndongo papa diangenda kontima alobi awa tata mokonzi abule papa Simuki Mbangu Mkiangani alandi makomo batata to alandi yango te alandi yango nini ilakisi te papa Simuki Mbangu Mkiangani alandi malako ya papa nini ezo kolakisa yango nkambo yali kotongama bandako ya ndenge na ndenge za kosalama eza boye te oyo manso papa diangende alobi awa na ntina bato mabe ndenge balobaka mabe na nkamba ndenge papa Simuki Mbangu Mkiangani aza kolobela yango tolandi tolandi te tolandi malamu me papa diangende alobi ete mabele oyo ezali ya esanto mapamboli mpe ekoki kolongwa awa te eza boye te kabanza matei oyo toyoki ya papa mfuma ndongo ngai nasepeli mingi mpo tozalaka batemoin mpe napesi longoni ya mingi na bato ya presse ntango tokosengaka bango eke bolandela biso likambo boye makambo yango mpe ezali kolanda mpe lukumbu mingi mpe na papa Tukemboso ndenge ayaki kogarde patrimoine na biso ya babande maloba bapapa yango nde eza kopesa biso makasi yango c'est vrai mingi baza koyina biso na ndenge nini eke sécurité ezala basurveillant ezala SPC protocole scout ndenge toza kopamela makambo mabe awa na nkamba mingi bazali koyina biso kasi nde bozo koyina biso pamba ezali nde mpo na bolamu na biso moko eza boye te tolandi maloba nyonso ya papa Mfuma Ndongo ndenge alobeli yango donc tozala bandimi ya solo tolanda tata Simuki Mbangu lelo na papa Simuki Mbangu Mkiangani yango manso oyo batata batikelaki ye yango nde azali kolanda ngai naza na commentaire mingi te ya kosala kaka nde lokola toza biso nyonso bandimi totosa mibeko ya Yelusalemi biso mpe bato ya sécurité tosala mosala na biso na kinya toteya na biso bandimi soko omoni moninga azotambola mabe okebisi ye yo mpe moninga bakebisi yo kosala teke ogarde rancune parce que ya ateyi ngai aza komekanisa ye aza nani ezosalama te ezosalama te yango toza koteya na kaka po tobomba mboka oyo malamu ndenge batata batikelaki biso mosala ndenge ye moko papa diangenda alobeli yango tata Molimo Santu azali mopepe pigeon to mutu
mutu opiyegas toto sai kasi toto sai po papa dangenda atei biso mingi da parole nai ngai na ba commentaire nyonso antoche na telemina ngawana okombo tata mapita molimo santo amen. Merci Papa Mbenza. Tolandi pe maloba ya papa. Epesa biso makasi. Lingoma ya suka nde yango oyo. Alobi bongo be bongo te. Abraham asalaki nini? Fondation. Colonisation asalaki nini? Ebongo tata molimo santo. Toiture, hein? Là, la fenêtre, là, la porte, hein? Là, la carreau. On est sur le sol, on a eu cérémonie. Il y a un côté. Ah. Qu'est-ce que vous avez besoin de maman? Nzembo zoni nini? Akasi. Ils ont un message à Kenenaye. Biso bato pe na makambo mingi ya mabe. Kasi soto longoli yango esili nango oyo to lata lata. Tata kimbango aye na 21 azali kosalisa bato obikisa bato soki loboko ekiti na motu te telemi kaka alobi soki oza na likambo loba motu wana mpe alobi ke soki abosali likambo olobaki te alobi yango oyo ezali ke ntubela. Bon, soki otubeli babikuli baza kosala nini?